Donc, basangana vraiment ba ebili na zawana taka mwasi moko ya mille esprit. Betima 58 mada et c'est cause vraiment ba gros bisous. Sans oublier mon boss Papa Davlouba. Hein, boss abonné dans Libanga TV. Et ça la bino ba grande, ba grand. C'est ça. Lelo vraiment na olobi la nini basi o balinga basi si bon libolo. Tant on linga basi so libolo, faut ça propre. Faut sokola bien. Mobile au monde a aussi bani aboyi kosiso libolo fo yeba pourquoi azolinga te kosiso libolo ozokangeli kanda osali babilo mo boye eza na sens te non hein faut to yeba pourquoi mobile na boyi kosisenga libolo fo koyeba parce que mabolo na biso traitant au bien te libola mwasi na ebisa bino bokota na de cantine soko si na de cantine moko wana osokoli yango penza bien tango sokola ngo bien wana cantine mususu eza pona sokola nzoto c'est ça moi si okati ba poil na yo okati ma poil ya mapeka okati ba poil ya si sala ngo vraiment bongo yo moko mona ke ozala propre moi si jamais kotika kunzebeli na mapeka moi si jamais kotika kunzebeli na si na biso po mobali so nga koto cave a fiba olibolo a fiba ondeni tous en ont battu vraiment boulou banane ils en a sens théâtre mokété hein libolo moi c'est dit gusta la rose nga libolo nangi vimba so na longoli caleçon au mona ke na opesa posa libolo bonga bongo donc tout traitera ma bolo na biso moi si musuku na banda asukula kana tongo tina pokwa la libongo faut que sukula tongo pokwa misuku basukula 3 fois tongo me dit pourquoi c'est ça libolo za kelengi tango mobala zwi lo lemo osala ngobwe akota sko lo lemo wana li desu na biso penza ezaka kitoko na ebisi bino tango mobala mono elibolo kitoko libolo elengi akosiba o kitoko aosiba avec donc azosiba penza hotel bino mobala na ngai bosiba oui maman bosala te mobala lingaton libolo eza fraîche bongo eza propre abandi na ko caresser yo abandi osimba mito mabele azo fiba mito mabele ayi abandi osimba ona se surtout so mobala okoto misapi na libolo esala kitoko makasi siko utango okosa misapi bongo ayo ka so masuba ayo ka so la perte blanche eza na sens te toujours raté on sukola na libolo koti liboko koti si basalita na nyoso zo bimisa ozo bimisa ngo c'est ça moi si kosiba neza elengi kosiba neza la tombe bala koti likata amuna libolo neza propre na kati atali karabino moi si nanga yebi c'est ça caresse fuizalaka ou caresser moi si penza kozo simba mi pende oyina mabele nozo fina moi ça uka kelengi zo ka sentiment moi c'est ce que fandeli mobalo zo ningisa yo zo balusa likata wana lokwa ba balusa sexo o sala on ndinga ba professionnel o petit pena mo pc ko masoko a côté on ndinga sima azo siba yo pena donc tala mo linga linga ba siba nga no ko pena vivacité mobalo siba na talinga bino c'est ça to traita kama bolo na biso to traita kango puso traita ngote o se le lote ba position nyoso mobala o peso sala fuko kango fuko kaka kolinga te otikila basi mso libanda wana otikila bon ba place lo wa net te sala ngona ndinga ba professionnel caresser likata mobala ozu likata wana ozo mansango omoni ozo manse penza likata manse oye na ngobo ozo sala mutu na ngobo mozu lo lemo o sala we na mutu likata mobala lelo ya diga mozo ngo tiongo na mabele obeton bilo abo mobala aussi bona katikata mabele donc côté nous aussi bayo donc mobile ndinga za boy amuna mwasi so za propre mobile aussi si utina sa mapeka akena lifuni asiseo aina libolo na biso basi o epesa biso sentiment asiseo omuna mambo ndinga zo kendelele tout ça là on ndinga ba professionnel faut panza makolo likate kota bien
ekoti pena osenti pena ekoti taka gusala ozala lela likata lokwa na kufa basala yango kaka basalaka on ne sait jamais sala on ndenge ba professionnel ovandeli siko ngobo ovandeli likata ozobouge yango osala mo ba mouvement mobali ntango otala akufi ba stratégie ya bolingo yango wana esiko mona pena mobali alela yo alela libolo ala fort mobali alela libolo wana lokwa akufa kosiba nezake lengi ezala nini bino mokako bo se concentrer bo longola makanisi ezaki libanda po bino mbali bwana kacha chambre bo sala ngo siko bo sala ngo pena bo dobani mobala dobe yo pozo tindiki na mbeto matele likolo dobe bo sibani ko sibani ezali bisu basala baji osibana misu basala baji ba caresse ça bon c'est caresser pena pour 30 minutes ba 25 minutes bon qui pena son bon c'est caresser et puis tango mobala lali kolona yazo kotu likata fo loba maloba bien chéri ou salanga bien bébé kozulanga bambanda te libolongo za bien wela nini ba conseil kandingo sibo wana o profiter o yebise siko maloba bolingo dali kateza kasa libolo c'est ça moi si dans libolo les aka propre yo traita kango kaka kotika ko tout tenter traita kaka libolo les aka propre je les a propre makambo libolo les aka propre je les aka propre ici tout ça là on a ndinga ba professionnel tout ça on m'a beto et ba des stratégies mais bisa bino numéro na les a affiché na si so bo sala ngo bongo te sala mabe makasi balusaka likata mobali ozobeta ye pena biloko ozosiba mobali ovandeli wana da libolo eza propre sec ntango akota likata oka moto wana ntango okotisi yango makambo nayebisi bino selon vitesse ya g aussi bapenza kofandeli likata mobali ozobalusa ngo lokwa babalusa ya sexo obalusi yango mpenza obalusi aussi bongo nde makambo traitaka libolo na yo comment yo ça fait moi si ozoyeba ta ni ko caresser mobali ozoyeba ta ni ko embrasser mobali donc pour na yo olingaka mobala banda yo eza na sens eza normal te. Comment ça fait yo lingaka mobala banda yo pe fo banda mobali bo vandi vraiment des bo vandi na kisi bo na divan o fungole tire to sise likata ozo sisango o sise pena likata o sise o sali babilo mo bo pena mobala sentir assez satisfait c'est ça moi si ko mobali tango ta corps na yo likata telemaka est-ce que ba yebaka ko moi si et telemi pino sentir pena biloko nzoto telemi selon vitesse à G biloko nzoto telemi ntango panzo makolo moni libolo lokwa ndeti ya pusa bakoza libolo evimba bosu yo mo ntango otala okoka te obanda osala yango bisalasala obandi okotanga na okave ofibi ngai nanu libesu wana ofibi yango apres ntango opanzanga makolo nakomosala lisusu nakomosala siko bademonstration na sali biloko mombo ya pauvre père na sali ba démonstration yo motango talo craquer makasi ba kraka kaka boye ba mambosa la te boye ba te makasi boye ba te nebite na sana bino ni bozaka banzogi balusaka likata mobali surtout moi si loketo ndi kontaka ntango oza na libolo noza propre oza bapesi nzoto mombo etonda wana ta ya navigateur osalela ngo ti opesi pena nsima oningisa masoko opeta ngo pena boyeko akotisi siko likata okisantina ntango ekota fosalaka ba sentiment ya dégâts donc babi elenge ezanga lipasa tana au niveau elengi donc ezanga nango lipasa selon vitesse agi tokende wapi tosala ngo nesi baprofessionnel busala rosa libanga na Instagram naza wana 1000 esprit nayebi makasi
Bettina Senquid, madame, vraiment. Bah, conseil à Boy Bazou, à Pika, na Libanga TV. Hein, des queens. Vite, ça j'ai pour les Android et tout ça, là, pour comprendre la vie. Et bien là, bah, couple, bah, changer. Mais sous au chocolat, liboulé comme solo. Mon bal temps à fungula caraboué. Nini, mon pépé, on est na zolo. Na soma suba na solo na siasi na biso. Et sangani. Et décourager Amibal, décourager Amibal, c'est décourager Bango vraiment. Donc, bah conseil ça vraiment ébélé. La souki on a vraiment bah coup de chapeau, bah goodbye ébélé, bah fananga tout, bah linga la rose, je suis là pour vous, na lela bino ya dégâts, check, merci.